to nyonso boza ba abonné nyonso la personnalité TV si ke ezwa mibino na pesi bino ba bonjour ba bonsoir na bino awa toza dia na kati ya plaza to yebisa bino kaka o nyonso za poso somba lopangu na kati ya plaza commissionnaire a solo yo wana mima o azoteka mapangu na kati ya plaza awa escroquerie za raté quand on est bino la personnalité TV Mama Doris le mazawa na toujours vérité polele bomo na mima zo kita toza na kati ya plaza bozo mo toza dia na boulevard Lumumba bozo mo na lopango bazoteka o eza dia na Prince to retourna mima ba renseignement sur parcelle bazoteka oyo bonjour mima. Ah oui, bonjour maman journaliste. Mima to monyo awa déjà le pango eza vraiment la place principale na boulevard Lumumba. Eza combien de binom de beauté 14 sur combien sur 15 sur combien? Bon maman na yambio liso na émission na parce que na le trop na émission na yo. Dans la CP so ko mona no pona yaka na le biboye. Na zo benga bango kaka to kokota eloko yango. Donc na benga bango ka mbalombala. Pona na posta na bango ba ya. Tovimbisa mboka na biso Congo. Eloko yango yo. To mboka na biso Congo taka peme na boulevard oso beti va flat. Au beti ata 2 niveaux 3 niveaux moi. À l'aise. Donc vraiment eloko nazo beta CTP na beta CT mbalombala na bae ya biso baza na mboka libana ba diaspora na bengi bango vraiment ba tande eloko abo. 0 mètre à boulevard. Akobeta flat moko pebwe poni te kabiso to kenda na flat na bango ba mikili banda. Pourquoi pas bango pe ba ya batonga bango pe kuna pe ba yaka awa. Batonga ondetika na film netika na pot. Pourquoi pe bango pe ba ya pe apa ba ka pe pa na so ba passa pe pa na biso. Mbongo na bango na pe kuna ekota pe pa na biso. Nga vraiment na za besoin na bango na beta ka sete tango nyonso. Boya na posa na bango. Teni te loko abo. So ba ba awa toza déjà na 20 carrés, 20 mètres sur 25. 20 mètres sur 25. OK. Ça vit. So tonga biso flat ah oui ça biso bien. Soit ton ebse loko moko boy commercial au betika commercial liboso boy et ça biso bien et aka le kuma mboka lo wakati ya likolo akanda ta 3 niveaux liboso beti ba supermarché awa okomona pe moko na uto tekele ye wana beti 3 niveaux na ye atie terrasse atie pe maison commerciale atie donc tous vraiment très à l'aise donc à l'aise à s'embatter et Sambate vraiment MBC bazabakana mima yezawa biso ko lingo somba lopango MBC bazabakana moté maman général John Kimbabu abi maboko banque diva Westwood moi sambongo le pango yango mima zoteka bi so betel biso bord à 3 niveaux à diva Westwood mon côté ezaka mon côté ezali awa ebele ya ebele na tozo mona yango na besoin na bango ba ya toza na ngai na bango elongo to bongusaka mboka na biso ka papa to ke no sani ko to no lukat donc to ke lukeza pona mboka na biso pe to toma toza fier pourquoi pas batonga ka kuna bo ba ya na bengi bango batalaka déjà biloko kano biloko kanda te ko ba beti to mo ba étage eza kuna makasi donc oza décider pas na décider za la rater aux apprenants très à l'aise, Zwaka déjà, Zwaka sur 20 sur 25. Talanon wana 0 mètre sur 25. Il y a tout ça. 0 mètre. Tout ça est très à l'aise. Mais ça peut belé. Oh, dimension tout. Oh, ils en ont besoin. Oh, combien 20 sur 25 en combien? Bon, tout ça, on a 45 000 à débattre. 45 000 à débattre. Bon, oh, mon souci peut aux années, aux années, construction zali. Que mon anto banana au prix à oyo. Ma femme, ah vraiment 45 000. Mbongo na yo, donc allez, que bino est-ce que zati. Kouloune zati, Moïbe zati. Toi vraiment très à l'aise. Toi na quartier moko résidentiel. Oh ba mikili. Na bango moku bapaya baleli yango taka président ya mukili msuneti Kagame apa vini kwa somba mais Kagame sombi le pango yo ça arrive en après ba viva poto balingara TV za radio TV za rabili mi matoko ke mona ngote ezali na prince na mwa likolo wana eza mototo kende tonde ezali vraiment toko ke na bino so poza transport na bino boko memanga to comité na bino na lakisi bino yango OK toko kende mi manga na ochambo na nganje toko kende ezali mais ba mboka lokwa balela Kagame te ba boya ye babi akotonga
te akotonga ma boki ka mbongo na abwaki mbongo na be so ameki asala izini wana linga sa pa linga sala biso compagnie to ebite so linga sala compagnie ni soki ya bakisi soki ya plastika on ne sait jamais mais tozo comprendre te tozo kende wapi bino mo bozapi ba diaspora na biso bozapi bosomba kagama yo bozapi ya osomba. Donc vraiment vous êtes très à l'aise vous bien en confiance boya vraiment vous êtes très à l'aise. Ok, merci Mima, toi qui es à l'opang Moussoussou. L'homme fait sali. Ok, merci beaucoup. Aussi ma pena papier na bik. Banda koma ba dimension na ba dimension na komaka. Na ba prix na nga. Na numéro na komaka. Vous avez toujours dans les caca. Na sabino bozala décité. O ba yebi bala décité ba yaka. Ba bengaka. Yanga téléphone. Et quand on a 24/24 au Motorola. Ok, merci. Toza toujours kakana mima tozo de la bino ba parcelle bazoteka na place bozo mona biso op déjà o mususu peka toujours peme na prince bazoteka mima yo sala commentaire yo ndo ebi mabele na yo. Bon, toujours ngazo benga bino kaka nazo ebisa bino na la sabino ba place na ngai ba place nga na zanango o na ba clients na nga ba pesa confiance et par la ngai. En tout cas na si bon mon boulevard nazaka toujours nzinga ka boulevard ya makadam o pesa parcelle les okende et ça déjà à vente. Tozo kota na kati mima bana poto ba mona oh siko za combien? Ah ouais, ça 10 mètres sur 20. Et ça 10 mètres sur 20, na 10 mètres sur 20. Ya toza la mon primo kwa likolo te parce que toza déjà na bino. Bota la ka voiser lo kwa tongi. Oh zo mona wana aza colonel ya biso ya la police. Mais boy na ekuna metelo kwa sali. Dans le moment qui est tel quoi tongi. Donc par mois, bah payer $600. Par mois $600. Azana à l'aise. N'eng mon peli sous a yom to mon ango terrain yaka. Ona mbongo 20 mbongo no ka boye poani. Yaka somba commerce commune mabele ya bomba mbongo. Somba 20 mbongo sam sana ngo. Mbongo ebota mbongo, mbongo ebenga mbongo. Donc boya vraiment na posta na mino makasi. Ato komi na 100 locataires. Ezaka honneur ya biso moko ya mboka. Ato komi na 50. Po bossa na ngate. Po na bengo yaka. Tango. Combien c'est quoi Mima? 10 mètres sur 20. Ah, to ceux qui 13 500. 13 500 pembe na makadam. Pembe na makadam. Basali. Yaka boya vraiment. Naza pona bino. Toza décité. Benga ngai. Lelisa pena singa. Na na posta Motorola 24/24. Elle est là kaka. Bon, je suis là. Tata courir. Je suis là. Parce que biso to ana courant aya crédit. Kande miki ya libandeza. La place bada courant crédit. Oui. Toza courant soit crédit. Et Kendate, et c'est lui qui est somba. Donc 24/24, tout ça vraiment très à l'aise. Il y a kako, makambo ezebele, ils ont millé mon commercial. Ok, ndewapi. Hôpital général yewana naza awa tozana ba Martin Fayulu tozana ba Raïs tozana ba Fatite tola ba tunyonso oyo kapena ke quartier sénateur ba ministre ba généraux toza vraiment ka milliers na bangwango alors vraiment na bonde bino boya bo benga bo pesa ngapeko bon me fait pas bien ba ngwago ba kuna te kuna étouffement kuna confirmate kuna pena confirma o ba benyango ba benga nini oye mikolo COVID-19 evandi kuna taba boucler bango biso kotoyo à l'aise tozoteka tozolia tozomela tu mon option de tozabo est-ce que ngana lo banana kashine toza vraiment très à l'aise boya na sengi binota yango. Donc on continue parce que to kuteni na ba journaliste na tamo kwa muke pour la manière ça pika ba solo ka ba marché na nga yango na général moko ya maison civile na nosa na e marché yango moni ke to kuteni ba journaliste na tamo so kité na nga na la sabino nyonso do boya vraiment bengi bi bo benganga na posa yo ka ba pel na bino na sola penga mo na bino na posa na sola pe na bino boya vraiment bo benganga. Ok, maman yo kokoloba maman pas commissionnaire kokoloba. Bonga maman Sandra navani na quartier Sikotra na komi ya Sele toza na posa na bino batu bobesa mbongo na ba étage kuna ya ofele boya na komi ya Sele pa gume se kama toza ngo nyonso oza posa mabele ya 1000 ya 800 ya 500 200 eza soko bitoto maso nouveau ya dikolo
ba 50 ba 100 o bio bolukaka o ya kama ekpete bakatera bino wana epa na biso 26 20 26 25 26 40 tout toza nango so po pe posa ba maison commerciale toza nango oza posa ndako kolalela toza nango nyonso toza nango awa bolongwa bobimakuna bagome boto bebisa bandako bobisa mbongo na bino kuna boya kote pa boy nga mama Sandra toza posa na bino na mima toza posa na bino na commune na biso ya Sele so bongi bozwa biso na CNPP elo msu na beta bino CT mabele eza mabele mbongo likola mabele botaka mabele mbongo ebotaka mbongo zwa mbongo no yaka na mabele epolaka te mabele tulaka te commerce mingi ozomona ezosalama eza ya mabele tika mituka yaka na mabele deuxièmement boya baferme ezali bakonzesio bokende wapi bokende wapi boyako baferme tondi ebele na mbongo mwa mukie ozwi na yo oui ferme toza avec $1500 $1000 $2000 ozwi ferme tozo katela bakonzesio musika te nakendaka ngo à 45 minutes naza déjà na kati ya terrain na ngai hein ba yana nous vraiment fufu tango sali ferme no fufu ebimi au moins to ko bikisi mboka o participer na mboka tango lone biso to le pondu c'est ko participer tango bokoli biso bwele to le ngulu o le to kende kuna na kati ya formal to le oyo ya nyinyo baloba ya fresh donc ezalaka esengo na biso boya bobokola ko boya bosomba ba ferme na besoin vraiment c'était ko banda $500 $1000 $2000 ozozwa ba ferme bakosoya minene nzete zamba biloko nyonso tu na primo ya muke so polo bitenga lingi na pante ezali so poli na lobi mabela mai ça dit biso mabela mai to benga ngweza oyo mazipa kwa mazipa ndemso benga mabela mai oyo eza zamba na mai na mbisi na kati okoyi kobokola mbisi na yo okoyi kobokola nyonso na oma batano biloko ngulu na yo ndemso benga mabela mai donc mabela mai yangwana zamba ezali mai pe ezali donc iboya vraiment bo benga ngai na sola na ngamoko Pétant na okita na sur le terrain ndeko na yo. En tout cas vraiment ba mange et kozala. Au moins a toujours ka kelungio. Donc dans un abino vraiment na sepe na pour na mwata. Tes am ke to benga na sous na ba journaliste biso na se confier bango. Mama ata ba perception ba ipe. Biso za COVID-19. To za ngote. OK, bon moninga déjà pe na mama tozo faire découvrir bino quartier Plaza. Tozo tuna mama na nous bonjour mama kombo na nani pe bato ba ona ndabiso ba e ba yo. Bonjour, comment l'on a Maman Olive? Maman Olive, maman biso to monio awa bato bazolinga basoma mapango na plaza. Ba olinga ba yeba awa sécurité za ndenge ni difficulté ni beaucoup temps na plaza. Yo moko bete ba parce que ça il combien des années na plaza. Bon to meli biso to botami awa to koli awa. Oh maman botami awa soko koti kala. Ah eza nango bien. Eza bien mais lopango so ningo somba sombe pa bato basi basomba. Ko sombe pa batekete. So sombe pa bateke e ko peso passe. Loko biso to vanda awa to ebi makamba awa. Neti mima so mutalinga somba. Abengi mima. Abengi Sandra en tout cas oza bien. Mai siko na moni babidon mayo. Ah mai na place na côté te dobi boza ba courant ya carte awa. Ozandi na courant mai non e côté te to zande. Te toza na mai. Toza na mai kureza mais wango siko eza oya ya ni ya Sinel na oya ni ya ABC. Mais oya Sinel wana ezo kende pamba na semaine moko 3 fois 4 fois. ABC. Ya ABC des mois bien. Oya carte hein. Wana des mois bien. Mais oya Sinel en tout cas to onyo comme makasi penza. Bana poto bomoni biso to zalaki wana na mima bo senti chaleur mima commissionnaire mima ba commissionnaire na place basé belé to zapeli suna papa baye mima azalaka na 2 parcelles wana o alaki biso mais papa baye pe azana na parcelle na ye to ebisa bino ke TV za radio TV za bilili yango to moni biso su to koti na papa baye awa na kati ya parcelle oyo ye moko expliquer biso papa baye boni santé kimia. C'est le pango eza koteka to eza ndenge. C'est le pango eza koteka. Pango eza koteka na zoka mo pana ye moko propriétaire nda pesenga le pango c'est le ndenge yaki na kata agence apesenga le pango na teka. Yango no moni ye
na kocha ba client ndenge sengeli kile oya moni ki ako apprécier ngo na kata plaza da somi po na 0 mètre na MH eza flat hotel eza na terrasse eza na bar eza na restaurant eza ka awa na veni na biso ya nini ya plaza de toza na biso mémorial ya musika te na makadami. Mutasombi osomba se ba locataire ba obima po expliquer biso ngo neti ba locataire bazali eza combien de chambres to moni ndako ngo ko expliquer biso neti tozo moni lango. Ko somba lopangu eza soki bo négocier lopangu bo yokani esili locataire ba boka été locataire il faut bo solola que non 3 mois ya garantie ya nini ya vie ndenge zalaka que non boko bizoate que bo sombi lopangu bo zuba locataire bo misi bango non eza ko sombi lopangu bo yokani 3 mois so 3 mois locataire a une place était bo bakse les 15 jours ndenge zara na l'état c'est ça le problème. Combien de mètres? Oh, ils ont 20 sur 20. 20 sur 20, en gros, bazoteka combien? 20 sur 20, on a 30 000 à discuter. Pour les gens, il y a 2 chambres salon, 2 chambres salon, mi balé. Na chambre salon, on a annexe. Na Ouessadal. Déjà, Tonga, 2 chambres salon, 2 chambres salon, il y a 2 chambres salon. Ndak Moussou, chambre salon? 2 chambres salon, mi balé. Le 2 chambres salon moko, 2 chambres salon moko, na chambre salon moko na annexe, na Ouessadal. 2 chambres salon, chambre salon moko na annexe moko. OK, bana poto bozo mona prix yango wana eza débattre, to za débattre, bandela prix pour na kangi prix bien te. Te prix à 30 000 à débattre, ezali le pangu ezote kama bana fils parcellaire na bango, ba oteka le pangu na bango. Eza c'est la négociation de bo solo là. Ko le pangu azawa Ko le pangu azali. Saka na plaza to. Sur place na kata plaza wa. Na awa te. Te na minute oyo na minute oyo azana kata lopango. Azana kata lopango. Est-ce que soto bia loba yemo wa confirmer ba na poto abimité. Bon na minute oyo ake travaux na ye musana salara ake luka ndenge zana kata Congo ye bika. Ake luka soka azui ya azongi pale. Mais na minute le lopango eza combien de mètres? Bon, lopango oyo eza 10 mètres sur 20. Ils ont 5 portes. 5 portes. Toko omona ba porte on toko opusana. Tango toko opusana. Porte ezali o ali boso bo mona oyo. Ezali mambasi mama zo komba, eza chambre salon. Tolongo wana tozu côté omoni ba bidon eza na suka kuna. Eza pe chambre salon carreau mais ezangi plafond. Tozu deuxième porte landi wana eza pe chambre salon carreau mais plafond ezate. Tozu o ezawa ils avaient porté, tout de suite au porté, ils avaient quoi 5 portes. 5 portes, bah tiens, combien? Ah ouais, bah nous avons 30 000 à débattre. 30 000. Ceux qui s'y prient 30 000 à débattre. 30 000 à débattre, mais ceux qui m'ont lié 22 500 la minute oyo, à cause de capable de le pain. 22 500 $, Banapoto, Tonton Bazin, un bisi bazabakana, numéro de téléphone toujours, ils ont payé sa mara, il y a papa bail. Babi 22 500 aux une le pan au tala 5 portes 5 portes babi lona na ma belé po okobuko ko ta ba locataire na yo ozanga fin du mois te moi famille charge ko kita pesi ata mo si loko tala ba voisin ne bazotonga balobi que esika ko lona mususu ezate kaka lona na mabele ba diaspora to yebi ke bolinga mboka na bino botonga mboka mapa mpe yango ezoteka manango na plaza papa tozo continuer ka okene le pan mususu ezali. OK. Bomoni biso sima toke biso na le pan mususu. Bana poto ndi na FC mino tozo tambola toujours kaka na papa baye pona ko tambo to yokuta tala espace eza école mkona ngwazo linga ateka bomoni va direction la tout droit boulevard école du Lunga mkona ngwaza poso koteka ngo bana poto o nyoso kozana posa ya ko investir na éducation bana o bafana na plaza soko moni pe ko utika ngo école te oko sala ngwata ONG na yo oko sala ngwata orphelinat na yo oko sala lo nyoso CPI ata siège na yo ya parti politique ndenge komonela wana na tuna papa baye école mobimba oyo bazoteka ngo combien? Bon, école mobimba oyo ndo moni eza na 5 salles plus bureau plus toilette. Le pango eza 3 parcelles. Jumelées abandaki yango na 170 $. Eza ce que moto a quoi apprécier nde ba kosolola na kolo le pango. Bekolo école
c'est ça le problème des alara pour biso lingaka ke mutu osomba akute na ko leloko basololi nde bayeba neni ya kozwa solution. Ok, yundo solo qui n'a papa Dilunga espace on a qui école Dilunga oyo soki muta mona ata na 80 000. Est-ce que papa Dilunga ko sola to ko sola te po bana poto baza po sa ko sunga bana comment école ko kangama boy parce que papa zoteka parce que akuta na problème à santé ya onda zoteka comment école bano banda autant après confinement ba mona susu awa école ezate ko sala pasi muto akosomba ngo aza posa bana ba continuer pe ko tanga awa soka mona ntana 80 000 ba poto bazota biso tonton bazembala na moni mama Doris Lema la personnalité ambisi bazabakana bana après confinement to yeba te so bazonga wapi papa Dilunga zoteka awa. Bon, papa Dilunga na azoteka wana après abandaki ce qui mutu amonani ayeli $120 000 akoko libérer. Mais makamso ezalaka présence ya mutu nde esalaka ke mutu bayokana na mutu azoteka na mosombi. Biso na Congo to solami lingala pona ko clairci bana na biso bandeko na biso o ba déplacer ba kenda ba place moko boye ba kenda ko luka. Biso ko to tikala awa to lingaka ke bana na biso bakiba ke luka bandeko na biso bakiko luka l'air mamiloko ezo salama bango basala nini basomba ngo. Eza question ke bakutana basolola po ezala malamu. Voilà papa Dilunga bo solo po bozo relève ya bana classe batanga bo ya vraiment ebele bo benga toujours papa baye azana sérieux so ozui papa baye azaka lokwa mime so bo bengi vraiment papa baye pona kosomba école obino mo moni 3 parcelles jumelées bo moni tout droit moko macadam boza tout droit maman na boulevard so bo bengi ka papa awa muto azava na bonne volonté ya kosomba école po bana ba continuer kozwa éducation kosomba école et ozava vraiment bien so muta biango bana bazotanga bana bazoyekola la place que bana bafana ndao bakoma bakuluna papa azoluka nani ya kosomba école pour a continuer ko éduquer bana na biso ya Congo. Na poto tozo continuer ka kozela bino ba mapango ezotekama na plaza bozomona vraiment doli akambi ndenga tamboli bozomona ndenge bandeko na bino de basomba ki liboso nde bazotonga biloko kano na kati ya plaza bilo mo grave bozomona bino moko commentaire ko sala ezate soko sombi ka mabe na yo moko pesi on ka forme ana plaza tozo continuer ka toujours na papa baye ba mapango lokola mayebo donc comprendre te papa baye bana poto bozomona papa baye mapango kolekata ebotaka lokola mayebo bana poto papa baye lopango lisusu tokoti o bachango combien? Bon, le pango tokoti dimension longueur ezali 10 mètres, largeur ezali 14 mètres. Bon, le quoi toza tout près na plaza na macadam à plaza. Le premier il y a la deuxième position. Deuxième avenue après direction à macadam tout le monde à la plaza. Plaza. Puis na MH puis il y a Simone Plaza, place ba week-end ba ce qu'on va piscine ndenge za la rara. Yango tozawa ezali 10 mètres c'est 14. Abanaki yango de 7 000 à débattre na minute oyo so mutaile 13 000 à Zumbo. Babi ababuki mapango mbongo ekiti mapango eza soldé bana poto ba onso bani batonga na plaza pembeni kaka Simone Plaza okosoko na mai ozali ba papa ba yana barisa to moni ndako eza chambre salon eza na wesadal muto afutela kawa azana mukena animani avana ne lopango ye moko soki lelo yeko montango sala ngo ndenge ezalaka ya me moral. Ok, $13 000 papi neki na porte-monnaie de die ngongo to linga to mona bato balinga mboka osomba lopango ba biokendaki poto to kenda na biso ka koluka na poto ne to investista ka ba diaspora na bibino boza makasi na ko investir na mboka bino bozomona mapango ezotekama na place na $13 000 omoni ba voisin de batongi commentaire au 16 ozomona bandako étage ndezo tonga awa oza place moko ya sécurité kuluna zate courant carte per payer oza toujours courant makasi bozomona courant makasi bino mo bozomona awa na plaza bazozanga courant te courant kenda nango te pona wana bozomona eza compteur soki ekati seke crédit no esili ya courant TV za na radio TV za bili bomoni bino moko ndeti kaka na film kaka bata plaza ba vivre en courant à carte prépayée bino mo bozomona oyo ya courant bomoni o ingénieur métier azwe bino ekendaka te
13 000 au Sali Masolo, aux huiles au Panguna, à Sir Gili Lotokola, José Marquez, dans Zanotine Teka, vient dans Gracien, le grand prêtre, les grands producteurs, le Pangou yango 13 000, solo la kaka, ndenge papa baya lobi. Soit personnalité TV, na ebisa bino que TV za nango radio, TV za rabilili, mukolo TV kokoma radio, nga na ebisa ingénieur métier kaka passe la caméra, Mama Doris Lema to beti na bino tour, awa na place bomoni fama doli akambila s'encourage ndenga tamboli pona koluka bino ba mapangu oyo ezoteka ma place tozeli bino ba commissionnaire o baza va ma reconnaître na place awa ne bomoni papa baye bomoni mima muto kolia mbongo na bino azate ba bibo keba ba chef coutumier boke bana ba chef coutumier poso boke na chef coutumier bolelo doli akambia sa ke mission wana ezalanga te wana ezalanga te ono so za poso somba lopango na ye omoni lopango mima lakisi omoni mapango papa baya lakisi osoko zwi ba ona téléphone te kangami lokwa biso na kin awa musu ba miyiba yiba ba téléphone obengi nga to bengi Mama Doris Lema na koya na bino ti e papa baye na mima bokokuta vraiment mapangu ya bien on n'a pas na place bozo mona bino mo avenir propre babi ma été maraté courant toujours 24 heures sur 24 ma pa on bien na place boya ngungino à côté bozo mona ba espace ndenge ezali ba habiter en place baza très à l'aise bazo lia bien bazo mela bien bazo la bien boso mama pangu ba diaspora babi ba solde mapangu bomoni école ba tiena bango wana 150 000 de papa ba ya lobby mais so bo solo so okuta no ata na 100 000 babi on sait jamais ba solo kaka basola kaka mapangu ezana bosola kaka bosomba mapangu o bomoni o no sa sepe na numéro o no sa sepe na lopangu awa na plaza ba numéro ba commissionnaire bomoni papa baya pesa ki numéro na ye mima papa pesa ki numéro na ye bo s'abonner massivement la personnalité TV boko rater news ata mokote o no sa sepe na lopangu nabi ko benga chef coutumier te benga ba commissionnaire au moni na boy nanga ko doli akamba sa ke émission na plaza à l'acception mapangu to benga chef coutumier numéro benga soko zwi bango to zwinga to tuni Mama Doris Lema merci na bino so bolanda ki biso na moni Zanotine Teka balobi kuna na Bundes José Marquez na moni pe sur émission CP ça qui Bazemba là na France et c'est ici Olivier Timanga mapango somba yangoyo na moni susu MBC bazabaka na mama MBC na ebo zaka mama moko malamu na ebi déjà que yo déjà ko swada ma Doris Kandenge zalaka givo ma badiva Westwood na ebi pe déjà yo déjà solara bien déjà Mama Doris mapango yangoyo ba soldé awa na plaza bo somba bo no ekosalanga vraiment bien na pesi merci na ingénieur métier o atambola kinanga azaki vraiment tant na ye ya kozoya biso bilili bien makasi boye tout le monde na prochain numéro bye. Personnalité.